La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Salut la famille, bonjour à tous, salut à tous les abonnés de Ursule Botelwa TV. Bande on a eu ma révélation concernant loi ya maman na biso na kombo ya Elende maîtresse Elende Audition nyonso eyebi Audition tokozolanda lelenge baversion ezobima tellement ebele na réseaux sociaux concernant loi ya madame Elombe. Alors la famille, eza pasi lelo madame Elomba Koufi, eza kaka pasi po jusqu'à présent ba makambozo bima na réseaux sociaux et belé ba version vraiment eliwa na ye ezo bima tellement belé. Alors lelo Ursule Botelwa TV aye liboso na bino toko meka penza na ko expliquer na bandeko balandaka biso, toko meka penza na ko partager nanu likambo yo na bandeko balandaka biso to solo la vraie version ya liwa ya madame Elombe. Madame Elombe azaki madame moko pona bana, azaki madame mo malamu pona bana o biso non soto mona ki vraiment ba témoignage na ye eza tellement ebelé et puis ba témoignage na ye eza toujours malamu. Madame Elombe azana ba témoignage moko te ya mabe o tokoya kolobela réseaux sociaux o lelo bandeko na biso bazo pelisaka toujours ba live pona koya ko finga pona koya ko dénigrer muto azali lisusu na bomoité pona koya ko salir réputation ya mutu oyo azali lisusu na bomoité. Mamae 2024 Gavker to yelibino solution pour ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Alors, lelo Ursule Botelwa TV aye liboso na bino pour vous expliquer ce qui s'est passé. To meka ko solo la yango elongo na bandeko nyonso boza to bongisa caméra na biso voilà. To meka ko solo lango na bandeko nyonso. Ezo sala kitoko te komona ba raison ezo bima ebele na réseaux sociaux. Mututu azoya kolobela raison na ye, mututu azoya azopesa raison na bandenge na ye. Mututu azoya azopesa cause ya liwa ya madame Elombe na bandenge na ye. Alors to meka ko solo la na otela bino ma vidéo moko ya mukie pona ko meka ko solo la to yeba na tangu o madame Elombe akendaki ko senga lisungi epa ya ndeko Eliezer. La famille bomoni photo on atie mupanzi madame Elombe akoma kibongo. Lelo bomoni ba vidéo ya hôpital ebimi ebele mututu azotia ba vidéo ya hôpital ebimi vidéo ya hôpital ebimi. Boye ba ke vidéo ya hôpital wana ebimi avant madame Elombe akufate. Vidéo ya hôpital wana madame Elombe asalaki yango avant kufate mais ba vidéo wana eza ba vidéo moko tangu abandaki nanu maladi na ye wana kutu nanu akonzi te wana kutu nanu abebi te wana kutu nanu akomi na eta o te bomoni photo oyo na tie libino mupanzi. Alors madame Elombe abebaki, madame Elombe akondaki, madame Elombe akomaki na ba condition moko oh vous pouvez pas imaginer.
Ce que tu vous pouvez pas imaginer par rapport à responsabilité. Topé par rapport il y a gradi o azaki nango na école. Par rapport Madame Elombe a souffraki et puis a tombolaki téléphone na ye pour que abenga ndeko Eliezer asenga lisungi. Pour azalaki lisuna lisungi te batu bakosunga ye bazalaki te. Madame Elombe azalaki ni lisungi ya école, azwaki ni lisungi ceux qui à côté moko boyo sous les kaukati na mbongo en tout cas azalaki na lisungi te parce que tango Madame Elombe akoyaki malade sous les kauka azalaki pe na Congo te muto asunga kayebi no moko boyebi azalaki pe na kisasa na bisote. Alors Madame Elombe abetaki porte pa ya ndeko Eliezer pe asungaki atindaki quelque chose nde bomoni ke asalaki video pona ko remercier ndeko Eliezer tango atindelaki ye mbongo. Après wana situation na ye eyaki ko s'aggraver. Situation ya madame ya Madame Elombe ebandaki kaka komata. Bande ko ebele balobi ke no famille ya Madame Elombe bazoboya koloba vérité, bazobanga na bango koloba vérité na internet parce que bayebi mboka na biso ndenge ezalaka, bazobanga koloba ke mwana bango azaki empoisonné po bazobanga mboka na biso ndenge ezalaka wana eza selon bande ko mususu nde bazoloba. Ka nde na expliquer ki bino Noté la bino ba audio ezali to monaki membre ya famille abimaki ayaki pe alobaki ke non ndeko na bango akufi kaka na maladie normal akufi na poison te akufi na mbasu te akufi na maladie moko te aux réseaux sociaux et zo loba. Alors avant de continuer vraiment na mozindo ya likambo, avant de kota penza na mozindo to kana no grand frère na ye, après to koye la bino ba révélation mususu au juste ezalaki problème nini. Ndeko zomani na Ursule Botelo TV a to bara toujours aimer, partager, au s'abonner. Donc tant vous s'abonner pardon. Kobo sanate activer les biso cloche de notification pour que prochainement tant que tu as ba analyse na biso ekomelayo ici kanyo sokozala. Yango Ursule Botelo TV alobara toujours quand vous abonnez activez la cloche des notifications. Alors zoa vraiment temps ya ko aimer vidéo et puis zoelanga temps ya ko partager lenga vidéo oyo. To partager vidéo oyo pour que to longola nanu problème wana o batu bazanango o batu bakoma osala lelo o apelisi live na TikTok lelo o koto apelisi live na TikTok lelo o koto aya lobi mutu na mutu azopesa vraiment ba raison na ye quoi. Donc mutu na mutu azoya na ba raison na ye mutu na mutu azobimisa vérité na bandenge na ezoyeba na te vérité eza wapi. Alors partagez vidéo o poto zopesa vérité ya liwa ya mama na biso Elombe. Teuti komona biso moko ndenge bana classe bazolela en tout cas après vidéo ya grand frère na ye na kotia la bino pe vidéo ya école to landa to kende malembe tito ya koshite na cause ya liwa nani asali bongo en tout cas eza pasi pe mawa. Alors to landa grand frère na bango grand frère na ye après toko zonga sima to landa to ayebi liwa na elinga kufeza kaka nzambe. Ça veut dire nzambe moko ayebi maladi nini oyo ndeko na biso akufa. Ngai tobotami 6 3 filles 3 garçons. Ngai nazali 5e. Nazali 3 filles 3 garçons. Ngai nazali 5e, il y a la 4e, il y a 3 filles 3 garçons. L'internet batebe ba bingai na kombo ya directeur pour na défendre la moi moko constamment. Mais awa je m'appelle Francis Elombe. Donc on a confirmation ebele bazali na ba doute ba ete ndeko na biso ya na biso leki na biso atiki biso na mokolo ya lelo. Mais ndeko pardon nini mimi pena Madame Elombe na liwa exactement za lelo batani ba yeba. Na yango na lobi ete muto ayebi suite ya liwa na ye ezali kaka nzambe. Amate ngai na koki koloba X bandeko pe ba ko contredire ngai. Et mutu koto alobaki boye mutu koto alobaki boye na yango to pesika ka message ete mutayebi liwa na ye ezali nzambe. Ya madame nabiso ya tantine nabiso Elombe ndenge apesi mwa ba explication na ye par rapport ya liwa ya mama Elombe o mutu na mutu azolobelango na ba lolenge na ye. Alors bolandi famille ekoki jamais koya na réseaux sociaux pour eya kobimisela biso cause ya liwa ya ndeko na bango. Pourquoi? Parce que bakoluka toujours ko protéger image ya ndeko na bango.
bakoya po ba protéger image ya ndeko na bango eloko bato belé baye barate eloko bato belé tozo comprendre yango te tozo condamner famille nga nazo kamwa pourquoi tozo ya ko condamner famille ya mama Elombe famille bobima boloba vérité famille bobima famille koya koloba vérité vérité nini o biso toza nango posa o tozo zela famille eloba. Alors mama Elombe akomaki menacer après vidéo na ye oyo ya bana classe vidéo oyo asalaki pona koloba na bana koloba likambu ya Constant Mutamba après vidéo wana mama Elombe akomaki menacer ba suspendaki ye même na école oyo abandaki kotangisa. 2 semaines après rentrée scolaire madame Elombe abandaki lisu kotangisa te. Pourquoi? Parce que azwaka suspension na vidéo oyo alobelaka makambu ya Mutamba. Vidéo o madame Elombe ayaka kolobake est-ce que aibi non est-ce que salibo et puis vidéo wana madame Elombe apostaka yango na page na ete mais alaka na mutu o azwaka vidéo wana apostaka yango na réseaux sociaux. Alors à partir ya vidéo wana nde ekreaki ba problème nde ekomaki penza ba problème epai ya mama Elombe. Bakomaki kolukisa ye, azalaki menancer, bakomaki kolukisa ye, koluka ye, koyeba, ti batu ya aner, bakomaki kolandela mama Elombe. Alors, Elombe abandaki su kotangisa te, avant kutu akoya maladi. Maladi koya ye sima. Maladi koya sima bandiko nanga. Amitikelaki kotangisa avant abanda maladi. Atikaki deja. Madame Elombe azaki lisu kotangisa te. Amitikelaki déjà parce que azwaka punition concernant vidéo na ye. Lelo aye kokufa ba makambo komi kobima ebele na ebite bato to sala ba live surtout na ba TikTok. Soki bino boyebi ke madame Elombe azaki mwasi banda kobima na mobali moko asala na gouvernement, mobali wana sala na gouvernement mwasi na ye mutasali ye mabe mwasi na tangu boyoka ke mama Elombe awabimana mobali moko bwe madame Elombe obimana mobali moko bwe poni boyaki na ba live te. Po toyebani toyebi bato basala ba live na ba TikTok soki problème eza boyaka toujours liboso pona oyo bando sala ba live. Est-ce que boza sûr na likambo bozo ya pona olukobe bisa réputation na ye? Est-ce que c'est vrai madame Elombe alingaki mobali ya batu bobomba ki bosala ki ba live te après ko kufa ya mutu boye ko sala ba live po bandolo bake to yebisa kaye déjà to sala ka bo non madame wana aza mutu alelisi bana ebele madame wana aza mutu oyo amesana kina bana toza na mwa minimum a respect pona liwana ye to respecter liwana ye ndeko nanga Atato bimi 5, 6, 8, 9 personnes. 10, 13, 20. To bazo sala ba live. Pona opesa explication. Akufi boye. Bela ki boye. Balesa ki e boye. Baboma ki e boye. Basa atato bimi ebele. Toye bake. Madame Elombe ozonga na bon moite. Et puis si réellement, liwa wane zana maboko abatu. Mutu moko tako bima kwa ya koyebisa biso ke nga mutu nasala ki eboye muta obima zate to pesa respect na mowei to respecter madame Elombe o atiki biso ko dès son vivant azaki ko respecter bato azaki mama mo fille moko respectueuse Elombe akufi na âge à 28 ans toyoka ki grand frère na ye ndenga lobaki âge na ye toyaka ko douter ba âge ya batu. Vanessa ba tous les gens, Vanessa ba tous akufa ki a que son homme repose en paix. Toyaki ko déclarer ka âge na tant ba lobi kaza na 29 ans. Tout le monde na réseaux sociaux nzimba ki ngote. Ngana yako expliquer bino ngana bisibino ana 29 ans oui, et ana batumsu ba banzoto minene. Et ana batumsu ba kola mai et pe na batumsu ba kola te. Et après na batumsu bakola kaka zokola ne mukie mais so ebisi bino age na eboka monde tinga so na ebisi bino age na nga bokamwe et na batumsu babenga nga polo bapesa nga age ozana 20 ans ozana 22 ans ozana 23 ans ozana 30 ans ozana boeme so na ebisi bino age na nga bokamwe eza mutu na mutu
nzoto na nzoto za na façon nango. Bobandina ko discuter likamba âge. Bokosi âge. Bosali boy. Lelo makambo komi kobima. Zomi misat. Zomi na mwambe. Pona liwa ya muninga. Ce que ça, gouvernement de sali bongo pona mamba mutamba. Gloire à Dieu. Nzambe nda yebi. Nalobaka. Mutautika la libanga zate. Tous. Tokende. Bato ba précipitara liwa ya baninga. Toye barake. Ata biso toye barabango te. Mais nzambe na lola ye barabango. Nzamba omona bango. Muto alalisi madame Elombe na se. Muto alalisi mutu ya madame na se. Muto andimia bomaye. Atanga na yo to moni ete. Mais oh c'est important. Nzamba lola moni. Nzamba lola moni. Biso tout oyebi. Kongo na biso ndenge zalaka. Biso tout. Na bandela biso tout oyebi Kongo na biso ndenge zalaka. RDC na biso totikala olinga bata malamu te. Mutu soko osala malamu ebaluka aka mabe. Tozalaki na mutamba ti mutamba komi na ba condition moko ongana yo lelo toyebi. Madame Elombe aye école ya yolo ezui couleur. Grâce à Madame Elombe va renouveler école ya yolo. École wana banda e banda. Batikalo yamba première dame te. Batikalo yamba première ministre te. Batikala kozwa badon te. Grâce à Madame Elombe. École wana ezui badon. École wana lelo batiango couleur. École wana lelo ba renouveler batol. Peut-être Zanzambi. Alingaki Madame Elomba lekela nzela wana. Zanzambi. Ceux qui ba oyokele motema pasi na ba enseignant, ba oyokele jaloux, ba ozana jalousie envers ye, ngana lobara toujours toyebi te. Mutu bato basala bato mabe bayeba na rate. Mais nzambe ba échappaka ete. Oko sa mutu, mais oko sa conscience na ote. Tomoni combien to poster Madame Elombe. Peut-être ceux qui liwa na eza ya mabe, ya ndenga mabe ndenge tozoyo kawana. Msu muto pasali mabe ye pa poster na e. Msu pe muto alukia boma ye pa poster na ye. Mais seul Dieu connaît nani oyo asali ebo. Bandero ba YouTuber, bandero ba TikToker, totika. Bandeko bo mataka na ba live. O bozoya na ba histoire lokuta. Totika bizalelio. Lelo tokomaka so mutu akufi, mutu na mutaye ko beta histoire selon ye. Mwana mwasi wana azo mérité te to bebi sa réputation na ye. Même si azali sou na bo moite. Mwana mwasi wana azo mérité honneur ti mukone ya suka. Asali na ye belete. Obande komusu bazoloba asali nini? Ye mutaliboso tangisa na école wana, ye mutaliboso bwebwe asali na ye ya ebelete. Mais ba geste na ye nde pusaki ke batu ba faire attention, nde pusaki ke batu ba tia attention na école, batu ba zala attentionner na école wana. Bato bozo ya kofinga, c'est contre la loi. Akoke ko poster te. Ce qui Madame Elombe a posté kite, lelo balinga ba soutenir école wana te. École wana etangisa bato ebele, voire même ye moko Madame Elombe atangela na école wana. Pédagogie, eza bato musu basisa aza na eka D6, akomi na epe kotangisa. Eza bato musu akena epe université te, aza na D6 akomi otangisa ba na maternelle, première aotangisa na deuxième aotangisa. Grâce à Madame Elombe, école wana ezui souffle. Grâce à Madame Elombe, école wana bana bakoma ebele.
to respecter liwanaye. Ça sert à rien. Lelo tato ye 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes. Ça sert à rien comme sa réputation à mutu. Réputation à mutu basomba angote. Réputation basomba angote. Ça sert à rien. Aza les sous en vite, hein. Tango boyeba kike aza makangu ya mutu moko songol. Azara makangu ya mutu ba live bimate avant. Abenga kinga kutati Madame Elombe ezana mutu moko ezana ndeko moko bozela natela bino audio wana to landa. Yana ndeko moko ayekoloba makambo moko concernant Madame Elombe. Soki pena likambo Madame Elombe alobaki yango bien avant na réseaux sociaux. J'espère que mes makambo nyos peut-être exacté. Si c'est vrai, nandenge ba olobaki non, Madame Elombe babande ko lukaye ministre enseignement mutasal, si c'est vrai na lobi bien. Ceux qui abimisa ki likambo na réseaux sociaux. Batu balinga bakota likambo yo. Batu balinga bazala tellement ebele. Ba live lingo bando salama, ba marche lingo bando salama. Msu mabe lingo komate. Si c'est vrai na lobi. Na otie la bino tolanda audio oyo. Si réellement que likambo yo eza ya solo. Madame Elombe, ce qui a permettra qui? Ce qui a permettre que balobela likambo na réseaux sociaux, na force ya réseaux sociaux. Et puis na ba abonné to pe na koyeba na oya yeba na ki. Biso moko to moni koyeba na après liwa na ye, to yo comprendre que non Madame Elombe yeba na ki. Na kolinga au peuple congolais linga ki Madame Elombe. Congolais linga ka telema. Kongola linga telema lokwa nde Kongola tema ki na mambo mutamba. Si vraiment eza ya solo. Mais tant Kongola linga telema peut-être le makamusu linga ozalate. Après Madame Elombe ko lukaye na gouvernani na ministre justice, après Madame Elombe na ministre enseignement pardon, après ko bando lukaye na ba aner, Madame Elombe akimaki selo ba information onote la bino boyoka. Après, ayaki kozo ba avocat balandela ye par rapport ya vidéo wana. Tolanda na bokebi emelenga vidéo partager, commenter tolanda. Vidéo na ye ba koma ko menacer o ataki pona ba Constant Mutamba. Ayo ko na maladie o tindelenga photo que j'ai insisté, ayi sanga so nini, elle me répondait pas. Mais na ba photo ton atala qui quand j'ai crié Madame Elombe azalaki méconnaissable. Na ilongi na maboko ti na makolo bonga ko reconnaître a été. Raison pour laquelle a résumé pour la Kolobakeno, quand j'ai vu toutes ces choses là, j'ai compris que d'une part ils ont pression au gouvernement comment ça la Madame Oyo. La grande majeure est partie Oyo Bemine de Kona n'a pas si na Koufana, c'est la menace ou à comment il faut recevoir. C'est vraiment parce qu'elle était vraiment menacée. Dans ce que ça déjà battu audio awa, raison pour laquelle je vous dis, elle était vraiment menacée. Elle était cherchée par Aner. Je vous l'ai dit la vérité. Dans un preuve, elle n'insistait pas de me parler. Elle avait désactivé son numéro principal au Boyebi. Elle parlait elle me contactait par les numéros de son ami Sopokomona et Fallon. Azalaki menacé Makasi. Bon. Bato Baye Nassima, n'a eu une vidéo. Audio. Alors, bonjour, j'espère que tu vas bien. En fait, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Si je t'appelle, tu ne réponds pas. Bon, ce n'est pas grave. Je voulais seulement te dire de ne pas parler. Oh, maman Elombe, oh, bozoka, oh. Déjà. De laisser. Donc, il faut laisser ici entre les mains des avocats. Et on va voir comment est-ce que on va terminer ces dossiers. Donc, je t'appelle pour te dire de ne pas en parler, quoi. Merci. Donc voilà, ça c'est l'audio. Il y a plusieurs. Bablo Moussou Soumana Tchezate parce que donc voilà.
Natie audio on a tout simplement parce que les audio on a été discuter parce que j'ai insisté na ABC Bonnet sort de ce pays. Bima makambe komi bien j'ai insisté on a disputé na ABC Bima il faut dans loba tikela ngana loba tout ça la pression tout dénoncer avec tout le monde tout chango sur le comment la toile sur les réseaux sociaux pour protéger mais Aboy. Elle a insisté Aboy je juste respecter sa volonté. OK? Non, bon, ok, n'a autant un combat Amina été, mais Amina est bien, parce qu'on a parlé, j'ai parlé avec les numéros de téléphone, oh, Bengelengatant, à Kimi, parce qu'avant, on n'a pas été. Madame Bonnet, on n'a pas été. Azala qui poursuivi à comment qu'on vend, Yarobatama. Azala qui menacée. Elle était suspendue, elle prenait plus son salaire, pour votre information. Elle a galéré, elle a souffert dans le silence. Mais elle n'a pas voulu, elle a souffert. Na passiona, Titan Azobelana, elle souffrait moralement et elle a zéro. Elle était poursuivie par Aner. Tant elle s'en est vidéo à Constant Moutamba. Vidéo Oyo, a posté dans la page n'était Moutou, a vu vidéo qui est postée dans la page nae. Voilà. Madame Bonnet Makambo. Ministre et enseignement. Oyo, ministre enseignement, a suspendu, a bien autant que ça soit balaté à Bengingaï. Elle junior, quand elle m'a appelé sur l'appel vidéo, elle plairait. Na solane boazo lela aibi singa junior na osuka wapi na mesana bana nanga on m'a suspendu pour la vidéo boy et 2 jours après atindelinga document ya ANR o ba convoquer qui est parce que elle était poursuivie singa junior na kimindako na omo fa lesika mutu boy ko ebisa mutu te boyoki nasi toyoki biso nyonso ndenge bayebisi biso epai ya papa Junior azalaki moko ya camarade ya madame Elombe babanda pena kosolola nyonso kaka ndenge ezalaka bakati baobetana kandi eza koza mwa mwasi wana mwa camarade nomo bope ya mwa mobali bosolola kobetela epe mwa masolo apesa ko pe conseil soki likambo eza ya solo o ndeko Junior aye koloba soki madame Elombe adénonçaki likambo na réseaux sociaux force ya réseaux sociaux, mais peut-être lelo alingaza la protéger. Et malheureusement, ki azaki déjà na poison na nzoto. Na otia la binoto landa, tangu madame Elombe asengaki aide et pas ndeko Eliezer. Na otia la binoto landa yango tangu asengaki aide et pas ndeko Eliezer, makambu nini o madame Elombe abimisaki et pas ndeko Eliezer. Et là comment to comprendre que famille na ye bah on y a na réseaux sociaux te pas c'est une vraie information. Et puis belle famille à madame Elombe toroya po na bino boye ko seka muninga po akufi azalaki mwasi ya ndeko na bino libale silaki esimbite boza basi lokola madame Elombe mais boka musanga tango bozoya ko tchola moto akufi na réseaux sociaux tobala naka soki libale simbi sur simbi pété et simbi pété nga nana basemeki nanga bande baba basi ya ba grand frère nanga to pe basi ya petit frère nanga ba petit frère nanga jamais na koza na bango motema mabe baza basi lokola nga jamais na koza na bango motema mabe ponga pe na basemeki ono linga basala ngate na linga pete na sala ngo na bande ko basi bande ko nanga mais belle famille toye la bino pesima madame Vonette madame Elombe azaka mariée mais bakabwana ka déjà na mobali azana mwana moko atiki mwana ye moko ya mobali toye la bino pona likambwana to landa nanu bureau ya ndeko Eliezer tango babengaki madame Elombe bengaki na bureau to landa monsieur Larsène papa sénateur na okufa pambana na monkole je suis gravement malade. Non, je suis Silinga, je n'ai personne qui peut m'aider. Envoie-moi le numéro de l'excellence Eliezer. Je prends mon téléphone, j'ai tout le message. Je l'envoie le numéro de l'excellence Eliezer. Excellence numéro. Alors ne vous inquiétez pas, je vais lui dire. Pendant ce temps, Elombe était gravement malade. Elombe m'envoie photo à la botala et tamassion à Komaki. Après tous les services rendus à la République. Bana va se retrouver dans cette femme-là. Elombe azalaki déjà initiatrice il y a génération Fati na niveau ya maternelle
Cette femme-là a donné beaucoup. Elle était devenue la chouchoutée de tous les enfants. Mais Mité Mamabe Abato, j'aurais appris qu'Elombe a été empoisonné. Parce que cette femme-là, ma colonie Zalaki Kovimba, il y a des photos que je ne peux pas vous envoyer. Voilà. Pour des raisons, quand même, il y a respect à moi si, mais aussi à moi. Madame Elombe était beaucoup pour nous. Mais aujourd'hui, Elombe n'est plus. Oui, Madame Elombe. Boyoki. Awa Elobami na bureau yande ko Eliezer. Ils ont confirmé que Madame Elombe azalaki empoisonnée. Nzamba lola pambola bandeko bolandaka biso, partagez-le biso na Facebook, partagez-le biso na WhatsApp, tango zoko s'abonner, activez cloche à notification, tango tozo ye la bino lisusu deuxième partie ya vidéo oyo, olanda biso ici kanyo sokozala. Alors, activez kaka cloche ya notification. Eza pasi pe mawa, courage na famille Mobimba, courage na peuple congolais nyonso, po liwa oyo, esali biso nyonso pasi. Tozo kabola mawa ensemble na école, et puis na ba élève au Madame Elombe atiki. Courage na famille biologique, Nzamba Lola apesa makasi, Nzamba Lola apesa makasi. Merci beaucoup, abonnez-vous, commentez, likez, partagez, tokutani, à la prochaine, bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.